Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, na bande konyo surtout au bozolanda émission na bino parole de la vérité avec maman Cynthia Ligodi et merci beaucoup na abonné surtout au bozolaka souvent pour na kolanda émission na parole de la vérité et na émission oyo élevé la cabine souvent la vérité na bandaku parfois na makamususu otoye bakate na parole de la vérité et la kisakabiso potoye bakamakamususu et merci beaucoup vraiment na bino surtout boza branché to benga na gauche to benga na droite to benga na biso surtout to sangana pona koyoka émission ensemble to solo lango ensemble biso bana l'ensemble bien aimé soki na pusani pembe na bino na pusani pembe na bino dans les sentiments te na pusani pembe na bino pona koloma na bino eloko moko pe pona kotalisa bino pe pona kofongola mémoire ya mwana nzambe oyo azoni inconscient azoyeba makambo azosala te bien aimé parfois makambo susu o biso to salaka to monango ezaka bien de konango zolandanga na minute yo mais na minute o pe zolandanga ezana makambo susu to salaka oyo ezalaka bien te mais tango za mwana nzambe ozotambola na nguya molimo santu ekoriente yo ekolakisa yo ndenge ni ya koyeba ke likambo ozosala na gauche eza mabe likambo ozosala na droite eza mabe. Merci beaucoup vraiment avoir commandé mission oyo na pesaka souvent nzambe merci nzambe oyo asangisi ngai na yo nzambe oyo apesinga na souffle de vie nzambe oyo apesinga na susu makasi ya kopusa na lisusu pembeni na bino poto solo la lisolo o nga na bino yango na kopesa nzambe merci parce que aza bolingo na kopesa nzambe merci parce que aza Jehova Rafa na kopesa nzambe merci parce que aza le roi des rois le prince de la paix na kopesa nzambe merci ponga na benga kaye le tout puissant Jésus de Nazareth. Nzambe oyo apesinga na makasi, nzambe oyo apesinga na opema na bomo. Là je vois na moni pasteur nanga pasteur Akasia, je te salue. Là je vois encore pasteur bienvenue à Dandou et pourquoi pas aussi je vois encore apôtre Doudou Tumba et merci beaucoup à Prophète Gédéon Ngandou, je te salue mon papa et merci beaucoup na bino nyo surtout au bolinganga. Merci beaucoup na ba pasteur nyo surtout au botika ngate na ma prière. Pasteur Jean Bou, je te salue mon papa. Bino ma botika ngate na ma prière bozala wana bosutina ngai. Ma papa ba maman lelo to sono likam o tem na biso o tokolobela na journée ya lelo ezali bi lata. Ndeko nanga, na loba mingi na lingala na te na lingala boyo kanga ozala ofandaka ona kasumbalesa ofandaka na bwandu ofandaka na mai ndombe ofandaka wapi mboka nyeso oyo ofandaka tozoloba lingala eza langue nationale tozoloba lingala oyo ko faire que mutu nyeso tu okolanda émission oyo tu okolanda des expressions oyo azala na facilité ya ko comprendre pourquoi tem na biso to tie bilata lata tozo bela bilata lata souvent na bilata lata wana ezo bebisa bana nzambe belé tokolo bela première étape na biso ya bilata lata ona oloba na bino ya liboso ezali bilata lata ya bilamba me bolandanga bilata lata ya bilamba. Deuxième étape ezali bilata lata ya bolingo tolobaka ya mwasi na mobali. Troisième état, eza bilata lata spirituel. Bolanda ngai, eza spirituel. Pourquoi tolobi trois mots wana, to trois titres wana, o toko sola ngana yo mutozolanda nga na minute oyo. Lelo o tokomi komona bandeko misusu bakoma ko subir ba makambo oyo eza ya bango te à cause ya bilata lata bien aimé. À cause ya bilinga à cause vie spirituelle moko boye lata ye ya mabe na kati ya nzoto sans le savoir. Mais soko za mwana nzamba solo bien aimé nabi ke nzamba lola kofongola likolo pa ko bikisa na o nyuso tozo mona la pina o. Parfois le loyo ozo sala makamlo ezo simba te ozo yeba cause ya likambo o ezo komela o te bien aimé. Fandi sama kanisi no bisike ezali banda ko raisonner na passé na yo ezala kande lelo bande
ndeko misusu babebisa vi na bango likola bilata lata omoni ndeko na moko boye alati elamba na ye moko boye yo sepe na elamba wana obi te elamba na eza kitoko ndeko wana azwa elamba wana apesa yo bien aimé yo yebi ndeko wana kome milimo oyo azotambola wana nzoto na ye ata ndeko na moko boza ne papa moko mama moko mwana tata mwasi na nga mwana mama kulutu na nga mwana mama leki na nga elamba ya pamba oyo ekoki kobomisa yo ndeko na nga elamba ya pamba oyo ekoki kobomisa vi na yo tika bilata lata bien aimé yo muto ozolanda nga na minute oyo tika bilata lata tika bidefa defa tika vi ya koanvie yo lelo kotolo lobi te moninga na nga alataki pantalon wana ensemble ane esalaki kitoko nasenga ye me moninga na wana aza moto ya misala mabe toyoka kome bahistoire oyo toyoka bato bakufa likolo ya bilamba bien aimé bato bakufa likolo ya bilamba kaka moto akabeli elamba apamba akufi me soki moto azalaki na posa sala o mabe yo ozoda na vi ya koanvie ozoda na vi ya kodefa so totie elamba ka ya nzoto ya pamba oyo ozodefa yango elamba ya pamba oyo ekoti sio mabele bamisusu bakoma tina niveau ya kokenda kodefa eloko ka musanga okodefa kola kolan pantalon si Christe eloko ase ya nzoto ya mutu te nakoloba basi te eloko ase ya nzoto ya basi te eloko ya se ya nzoto ezala mwana mobali ezala mwana mwasi yaya tango mutu azolata elamba wana ezala elemba likolo ezala ya se azotoka mutoki na ye wana bien aimé esala nga pasi mutoki ya pamba mutoki akozwa mpe elamba wana oyo alataki msupa asokolaki elamba wana te asokolaki elamba wana te aya azwa elamba na ye atie na ndako apres kotia elamba yo bengi alo ma chérie mikolo komaka ma chérie atia ma chérie yaya ma chérie ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali ozwi musala babengi yo ke kosala teste yo yepa muninga na yo mwasi muninga na yo mobali oyebisa te pesanga chemise wana to ensemble na yo wana esalaki yo kitoko pesanga nakende place oyo nazwaki musala nake kosala teste to pesanga nakende nake kotia signature kaka kokoma ozokoma kaka yo wana ozoye bamoni yo kaka na elamba ezali daya na botu ezali daya na chesseresse ezali daya na elamba moko ya botutu ya makasi oma moto akokobonga te na vi na ye parfois si daba nziba ko na musala bayiso kende to benga bande ozonga ndako babenga ka lisusu te a cause ya elamba oyo lataki a cause bamisu bakoma ko defa tina ba perruque te camarade nanga wana perruque nezaki kitoko camarade nanga wana perruque nezaki mila bien aimé ngana doba ngo to nazana na bososoli o te ngape na bande kolata bilo ba camarade ngape na bande ota ba perruque ba camarade na mona ta muninga na eloka yaya tozokende feti ngana nazana mbongo kosomba robe wana te yaya nazokende feti nazana mbongo kosomba robe soirée te soko za nango pesanga. Mais le jour na fanda kika loko ande yo mto fanda zolanda na minute oyo nazo yo kaka nde bazoteya et le jour wana makanisi nange fongwa maki et le jour wana nazwa kama ele ya koyeba ko defe loko mutu te ya koyeba ko late loko mutu te parce que on azolata soki ndeko wana azala na milimo na ezala ki 1000 tango ngape na kolate zui soki azalaki mutu ya étoile parfois ngape na ko bénéficier na étoile na ye bien aimé combien de personnes bakufa pour la bilamba combien de personnes bakufa pour la makamba mokili oyo combien de personnes bakufa pour la perruque ya pamba combien de personnes bakufa tokende pa tozonge pa likambo ka musanga lisusu na loba na pona bandeko basi babisusu bakoma tina ba niveau ma fille balinga kotia basile
babengango basile naturel. Osombi sile mona 5 $, sile mona 10 $. Obité, le quoi na sombi sile nanga autant na kolongola, na ke na zwi na zong songo na bol nango na garder yango. Ebe bakate ezalaka. Mais comment on ndeko mususu? Amoni muninga na ya sombi eskabite kama na pesa ngawo ya kala wana na cha bien aimé. Tango zo cho ebi espini yo zo cha. Oyebe loko ni yo zo lata. Mamisu ba koma tina niveau ke ko defana balansi. Les lots, comment ma fille me souva, comment qu'on séduit, bah, qui lui colle balanci à pamba bien aimé. A-t-il lanci à rouge, ya vert et orange. Yango wanande binisi la kaye mbongo. Yango wanande se la kaye makamu de konanga. Yaya tomi bate la ba vie na biso. Tomi bate la ba vie na biso bien aimé. Yo mutoso la nanga la minute oyo. To pesa ka ba pasteur ba tu ba on a bengango ba charge te. To pesa ka ba prophète ba charge te. Po oyo so luka, lobi na ngo esala o na église. Shika baba le ko bonde la pona yo oui. Tebi ke nzamba zanza mama wa zanza mbo abikisaka. Yo mutozo landanga o mesala ko defa biloko ya tika. O mesala ko defa même ata ba rouge à lèvres ya pamba tika. O mesala ko defa ata poudre ya pamba ya tika. O mesala ko defa ata crayon ya pamba ndeko mwasi tika. Ya pesa nga mafuta no ndamu na pakola. Bino wana boke mai, boke ko sokola. Boke piscine, boke ko sokola. Eloko ni ezo la kisake soko zana camarade na oto zana ndeko na ozo esprit moko. To soki ndeko loto camarade na zana via kindokito via bakisi. Ndo akoyebisa yo. Aoyebisa. Akoyebisa ote ndeko nanga. Yo wana toko bokei osisi ko soko na piscine. Ozi mafuta ya muninga, ozi opakoli, ozi parfum ya muninga, opakoli. Yaya, pourquoi? Abo tutu msusu, eza biso moko to kenda ko luka ngona ba vie na biso. Amaka msusu do la ta biso banzoto, eza biso moko to kenda ko luka ngo. Po lelo oyo, oke ko luka vie wana te, milengela. Oya yo. Ezato kenda ki pique-nique. Ok ko ze soumet a muningo pang sansoto bien aimé. Poni bi simba. Ebele ba simba biloko baninga vina bango ebeba. Ebele balata biloko baninga vina bango ebeba. Makamla bango ekoma kilo, makamla bango kenda lisusu te. Ngana ebinde komoko abetela nga di solo. Alobi ma Cynthia nazalana camarade na nga na banda ko tambola na ye. Abi kamana nga wana mobile tozo tambola na ye, bisika nyoso tokenda na ye, bakopa misala. Ya kozwa kop msusu ponga naza na ye. Mais soki ngai na ngamu na ngai na tamboli na ye akozwa kop. Mais nga soki nga na tamboli na ye, ya ozwa kop ya ye moko nga na ozwa kop te. Abi na comprendre eloko wana te. Mais na banda ko comprendre ngo te. Abi na ko fanda lisusu. Na bipona nini ka soki nga na otambola muninga na nga, soki nga na zu musala. Ya kozwa musala na sima nga. Mais ye soki ya zu musala, pona ninga azola na zwa musala na sima na ete. Bien aimé, ezala bandeko mususu nde baza bongo, oko bénéficier na étoile na ete. Ezala bandeko mususu nde baza bongo, yende nga za wana makamu na ye, bato ba bénéficier na ngote. Ye malama bénéficier na oya yo. Ye malama alia na étoile na yo. Ye malama donda na étoile na yo. Soko za la vie de prière te olonga makamu mususu. Soko za la vie de prière te oyeba makamu mususu te ndeko langa. Nebi ke bino batu bolanda nga la minute yo. Tango ango yango to mi pesa vie na biso e pa Yesu Masia. Et pas Jésus de Nazareth. Et pas ensemble oya pe singa na omakasi. Et pas ensemble oya pe singa na souffle de vie bien-aimé. Bisenga mokile koleka, mais liloba nzambe koleka te.
Bambiance koleka. Mais Yesu Masia koleka te bien-aimé. Tango sana bomoi, tango sana makasi yaka koluka nzambe. Yaka to kuondela. Yaka to sala ba sacrifice. Ya oluka nzambe. Asa nzambe oyo asala kama kamba minene bien-aimé. Asa nzambe oyo alatisaka couronne ya kembo. Asa nzambe oyo asala kama kamba elekelaka mokili bien-aimé. Parfois bele ba olanda na minute so ba yebinga. Soki nga yo na fandi liboso na bino. Lelo na komi ko partager lo ba nzambe. Eza makasi na ngate. Eza ne nzamba lolanda benginga. Ndeko nanga. Tango ngo yango na zobela bino. Ozana don spirituel, ozana don onzamba tsakati na yo, ozo le kisonka daleneya, ozo le kisonka na masanga, ozo le kisonka na bambias, masanga futa na ngelo kote nga na lobango butu na moyi. Masanga futa elo kote. Masanga futa kate bien-aimé. Yambe futa ke lo kote, cigarette futa ke lo kote, chiche futa ke lo kote. Lelo ebele ya bana na nzambe bozo bebisa ba vie na bino likolo ko melaka masanga. Bozo bebisa ba vie na bino likolo ko melaka ba liamba. Bozo bebisa ba vie na bino likolo ko melaka ba cigarette. Bozo bebisa ba vie na bino likolo ko melaka ba shisha. Obi keto bua kama na shisha. Obi ke na ke boati na mesa mtozo ki shisha ezate to aba fite nana ebisiyo. Ozo détruire vie non sans le savoir. Bien aimé, moi lo bango na tia mai na mnogote, na konta na boîte. Mais na zaka mutu, na kwa na sete ke na kwa mama mwana nzambe te. To na kwa na sete ke na bamai mama na kwa ke na yebi nzambe to na kwa ngo te bino bana nzambe te. Na zalaka pe mutu pe na zala na ba vie. Ndeko nanga. Na fanda mukomsu na boîte. Na tali gauche na tali droite. Na yo kama